Yamboete to change registre to zalina dépêche moko kaka na matali politique et le Congo démocratique Sengeli Bosimba été sima ya examen ya ba candidature pour na bureau définitif ya assemblée provinciale ya Okatanga bureau d'âge ya organe délibérant oyo et outibon ko retenir ba candidature moko na chaque poste wapi bongo Gabriel Kyungu Wakumwanza akozala bongo unique candidat na poste ya président ya assemblée provinciale ya Okatanga Katebengoyi Michel vice-président Lupata Mudimbi Thomas rapporteur Chanda Mwenge rapporteur adjoint P Mwela Mutalanga questeur na yango mapuna mibongo elengeliami mokolo ya samedi 20 février 2021 tokozongela yango na édition mususu oyo ezalikoya Tobela Bokolongono Bwanzoto Mobulumoko et Selemaki na Tongo ya jeudi 18 février 2021 na kati ya bakor médical mingi penza oyo bazonu bongo na hôpital général de référence de Kinshasa ex Mamayemo wapi bazali ko senga implication ya autorité na likambo etali bongo ingérence na kati ya institution hospitalière oyo penza isungaka bana yengoma mukonzi Kinshasa Irene Bulembi azalimo ko betsangonga. Désordre Makasi Salemina Tongo le jeudi 18 février 2021 à l'hôpital général à Kinshasa ex Mamaye Mowapi communauté et bazomi na kat na bango ba infirmier administratif et ba technicien basanga lokola moto moko balobi non na comité oyo ya grand frère propre ya Jantiningo Bilambaka oyo ezali na bango pona kosala mosala pendant que bango bazali déjà na comité oyo ezali ki nommé et pas ya ministre national ya santé publique mwana mboka Etienne Longondo nde ba tumbi ba pneu ba chaise ba temi libanda babui kosala mosala pour la police et qui kotsa bango mobulu na koluka kopekisa comité na bango esala mosala kasi we sali mabe makasi na tango désordre we zaki kosalema entre ba policier na ba docteur na pavillon 8B zalaki na kamoko esengela ki médecin a intervenir na lombango likolo ya kozanga kimia moto akufi yango penze pesi pasi makasi na ba travailleur pe famille oyo esali parti ya kobungisa ndeko na bango boyo kangonga ndenge betami toye docteur na biso to fandi baye na bi docteur ya kotala na malade docteur atali apesi mwana na ekutu akendo zwa boy oxygène sikoyo to réanimer malade mbala moko mouvement ba soda wana ye donc kimi mangu kuna na kolanda na zona na bango ba commander na bango ba yebi ba bengani ngai na ya kozonga malade na ngapufu siko tala makango la zo sala na koka ko sala ngo trop c'est trop trop c'est trop on va la mise to bazo ya de mwana tout ça ko bitem sur place o j'ai outi na mama yeb tout ça besoin na bangote o j'ai bi pesa ba malade faut calmer ça là faut pas parler comme non ba médecin à l'hôpital général ya Kinshasa ex mama mo batali ko senga penza implication ya chef de l'état congolais mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi po boye ezali passis noté ba koluka ko trouver solution bango moko na komizwa en charge ngonga ebiti Sima ya mobulu yango ndengeleka kibongo na hôpital général de référence de Kinshasa ex Mamayemo ba corps médical oyo bazomi bongo na kati bazanga kite ko betsangonga na micro ya Irene Bulembi. Lelo malabisa komoni ba policier ba na hôpital pour perturber ordre ya musala soit disant que ba basa sur remise et reprise nana to éviter musala ya ko ça déjà ministre assis a nommé bato ministre azali kolo ya province assis a nommé baza ko ça musala ça malam tout le temps baza ko ça ba descente et ça pour perturber musala nous ne voulons pas na bateau basi basala qui en fond ministre ça décidé que ça va passer yango biso zo lakisa soutien na biso la ministre la base soutient le ministre de la santé on ne se trompe pas $1 milliard c'est pas que base les asima ya comité les asima il y a décision du ministre bandero les applaudissements il faut qu'il y ait ça
oza bakei bazoni esila kana hôpital ngobila zita ya na ye ache awa ya na cha batroupe na hôpital chaque fois aza mutu ngobila azi grand frère na ye aya ko nommer awa so balongo ya kende misa sate était le monde a nommé équipe na biso ba fils maison ba awa bongo ya abunsa chaque fois ya abunsa ye ache troupe na hôpital so suna kimia oh état de droit moya moya ya ke batwala ngila tongo ba ye bongo ça va bien basi beto azomona te paka mzule kana hôpital général ngobile mwanza nani ndo sasa misala te à tout moment de régiment bangunde baza bandani chef de l'état ozawapi ona la beto fati ozawapi tellement que mzule kana hôpital général trop c'est trop tobo ni kolengo bila comité en place bati yango travailler soto fandi semaine baye embourgement tobo ni kolengo bila bati ka comité en place comité du peuple passe la musala Takoba nabasango ya sécurité sika watu kende bongo na province ya Nord Kivu esengeli bosimba ete mona mboka Jina Paluku moko ya ba correspondant na biso na etuka ya Beni azali bongo ko betsangonga na nzela ya alo pona kotalisa ete ba attaque ya ba rebelle ya ba ADF oyo esalemi buku banda bongo dimanche 14 kino mercredi 17 février 2021 wapi batu bakufi ebele pe biloko ya batu bele ezali yakobeba azali bongo na alo ya Yannick Mulengo. Pression na bango penze komi ali bazo trouble ipai biso na ngonga moko bazo tumba ba mituka kutuku bandaku mingi na territoire ya Beni na territoire ya Irumu wana tozana Ituri province ya Ituri pamba te na Bulongo na village moko babengaka Kalembo batubaki batukutuku batubaki pe bandaku oyo ya mike ya ba soda na biso na baimboka batilaki koboma bango wana mardi moko wana kaka bakotita na territoire presque na bipai biso bakotaki na owicha na butu na 21h babomaki batu minei bazokisaki bamosusu ebele kutu paniki ezalaki mingi na hôpital général ya owicha pe bamaladi mingi bakimaki kopangaki bazala babomama na balongolomisi wana asalaki pe na attaque bapatrouillere kuna kaka na owisha kutu basili kosignale basiste lisusu na centre ville ya Beni na komini moko babengaka Wenzori na kote ya Kadou na route nationale numero 4 oyo ya mokende kaka na Bunia na Irumu wana kaka na mokolo mwayenga wana babomaki avaki hukuma na komanda na Ndaria batu bakimi ekomi kaka situation eza general na province ya Ituri na oya Nord Kivu yango nde pamba te société civile na nouvelle société civile congolaise bazobenga na oya Afrika premier ministre ya Yambo Osamalu onde makambo na ya talela nde mingi sécurité na kote ya este na Beni Lubero na Irumu na kote ya Bunia po wana nde komi priorité ya ba priorité donc gouvernement na ye oya Yambo esilaka kosilisa nanu makambo wana po baimboka bazala nanu na mwasi ya poko toyo batu bazalaka mpona bilanga nde etiaka batu bazala na kotoyo pamba te bakosili kosila pe kotika yengo batika na badongolo biso ya rebelle ya TDF. Sikoyo na nyonso wana bataki esalemaki wana bila ya bakufi kozala pena lolenge nini? Donc banda dimanche na Irumu na Ndalia na Bulongo na Owisha ilobi na butu ya lobi tokolo bakebila professeur ya bao basi bakufi
voilà ekozala vraiment. Naba sango ya religion vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Monamboka Nero Mbungu akindaki kusambela dimanche eleki na 18e communauté ya CSC paroisse Sion ya Bongolo na commune ya Kalamu wapi akindaki kote ya bango maloba ya Nzambe letu Pires Masiala azalibongo betsangonga. Vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Monamboka Nero Mbungu asalaki descente moko ya kafu moko na dimanche 14 février 2021 na paroisse Sion ya 18e communauté ya CSC Bongolo na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu wapi na qualité na ya diacre laïque ya communauté ya CSC vice-gouverneur Nero Mbungu azalaki invité ya côté ya bana ya paroisse Sion maloba ya Nzambe oyo azalaki accompagné na délégation moko monene epai wapi lisusu ateyaki bana ya Nzambe na oyo etali bokebi to pe prudence na monoko ya Falansa. Lolenge ekomami na mokanda ya Genèse 27 1 kino 4 na ngambo ya révérend pasteur Philippe Ngoma représentant provincial ya CAC ya ville ya Kinshasa asepelaki makasi na mate ya pe Lolenge vice-gouverneur Nero Mbungu azali toujours conserver Nzambe malgré l'occupation na ye azali nango pour la ville province ya Kinshasa boye kongonga matei ezali ya malamu mingi eza matei moko simi mitema et tout mitema na biso parce que ezali ya actualité pona ko lambusa susu batu d'autres la temps corona désespoir et côté la mandako ba donc ba lembi ba zo ko kasolo ko moko te ba muso ba décourager déprimé mais matei ya boyango zo zo susu batu na isiko ba ko kozala na ko garder kondima na ko garder elikia na ko se maintenir na kati na boyami na bango pe na kotikalaka fidèle na Seigneur parce que Nzamba akosala kaka atako butu yindi tongo kotika kotala kaka na sima ya mateya nde compétition moko spéciale to pentisani esalimaki entre délégation ya vice-gouverneur Nero Mbungu na paroisse ya Sion na tina kozwa mbongo ya kosomba parcelle oyo ekangami na paroisse CAC Sion ya Bongolo ngonga ebeti Tokoba na édition mkolalo na vie de recherche oyo Libota Alembi Tosimamie bazali kuka mwana na bango ya mobali na kumbu ya Mardoché azali na 13 ans pe alubakate abungaki kobanda mokulu ya jeudi 4 février 2021 na ngonga ya 10h juste alataki po ya grise pe coupe ya grise moto nyonso ya botima malamu oyo akomuna ye amema ye na balabala Kazadi numéro 30 quartier Molo na commune ya Limba tope bobenga na ba numéro 099 82 13 530 090 34 92 562 0900 83 51 22. Ce qui olingi biloko na yo te kamape bana esengeli kolika na page promotionnelle ya Ngonga Biti Bolanda. Et voici le nouveau numéro de votre magazine Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo. Mbozo Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez le portrait du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu. Zoom sur Modeste Baïtu Kobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation. L'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDGRIS Sitabou Wasimbois, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilando Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guilando, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement.
awande na zwiningisa kabana bino seki bosepela ki bopesa merci na kuparbola ou azaki bongo sima ya caméra Mike Kamwaka les professeurs na réalisation ya édition ya mokolelo Ivelwala pe Alabamba Lala na montage kasi na régie finale les ali bongo ndeko Joël Pembele ou azali kosala musala kitoko elongo na Sule Man Mboyo kimi ankolo umabuta na bino.